Sujet à l'élo n'engena lobela sur koloba loba. Beaucoup de gens bavina bangwe beba pas parce que bazana bandoki belé na fa. Beaucoup de gens bavina bangwe beba pas parce que ba parents bon bazana bandoki ou parce que bazaki na bana ya bandoki. Bango mo baza ba responsable ya kobeba bavina bango. Lui il parle de tout sauf rien chez tout le monde. Ami beaucoup tani na réseaux sociaux comment kebe televina. Camarade beaucoup dans l'église, comment Kébé Télévinayo? Qui vous a dit que c'est quelqu'un qui vient à l'église il y a beaucoup de sources dans l'église. Mais l'église automonara et ton amarambébélé. Qui t'a dit que parce que pasteur wana teya qui est soumasi ndaza musala nzambaso? Qui t'a dit que nenga teyi yesu nde yo fo memele ba problème ya vie na yo nde fo yo benga ye oba no expliquer makam na yo eloko nini ezo lakisa ke nenga lekana na réseaux sociaux nenga lobaka nenga teya aza musala nzambaso. Salut à tout le monde, je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va par la grâce de Dieu, je vais très bien. Avant tout, on a vu via sujet à l'élo, non c'est on a bien bandé kobo partager, bo s'abonner na ba ono bo s'abonner te, ba aussi bo s'abonner, bo partager puis bo continuer ko partager ba lien pour toi atteindre tout le monde. Ngai na ko suka na niveau moko boye, mais yo so ko tali o partager ou atteindre pe muto ko sengi pe muto yo partager les à partager parce que makambo tozolo ba awa ezaka kapona ba bien na biso ezape pona ko aider biso. Voilà, sujet à lelo nengena lobela sur koloba loba. Beaucoup de gens bavina bangwe beba pas parce que bazana bandoki belé na famille. Beaucoup de gens bavina bangwe beba pas parce que ba parents bon bazana bandoki ou parce que bazaki na bana ya bandoki. Beaucoup de gens bavina bangwe beba bango moko baza ba responsable ya kobeba bavina bango na sens ni na sens OK. Lui il parle de tout et de tout sauf rien chez tout le monde. Donc yevi nae abete la kango n'importe qui abete la kango mutu nyuso ata mutu ya yebite eza mbatu mususu akutani no kaka lelo pour lui il pense que nenga akutani no kaka wana ndenge bosololi oza angelu oza mutu ya malamu abandi ko bete la ovi nae abandi ko yebiso masolo nae abandi ko yebiso ba problème nae abandi ko lelo ba passe mais voir même il y a même des gens qui partent trop loin akutani alandika mosala nzambe ne moko na TV ou na internet mbala moka benge pasteur sambela ponanga papa tala vie nanga tala ba problème nanga tala ndako nanga tala libala nanga tala bana nanga tala mobile do ye pona ye tala atali sakatala na tout le monde atali sakatala na ye na tout le monde. Je vais dire ceci, bien aimé, il y a qu'un seul nom. Il y a qu'un seul homme, s'il vous plaît. Il y a qu'un seul homme. Oyoko betele vina yo nyonso. Oko dalese makamna yo nyonso. Oko yoko yebisa ye nyonso ya vina yo eza Jésus-Christ de Nazareth. Eza mutu ya mokelete. Voilà pourquoi aujourd'hui on souffre na makambe belé. Pourquoi? Parce que to betela ba masolo na biso, to yebisa ba makam na biso na bandoki, to yebisa ba makam na biso na batu oto, to zaki même pas sincère yebisa makam. Bien aimé, ceux qui passent les qui ceux qui problème est commission tina niveau ozoko kale susude, bele la ka Yesu. Ye kaka rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ye kam da style sera ba problème ya ba vie ya batu. Muta mukilo robetele li solo nu lelo peka siko tanka yo pesi mukantongi yo mtala kutu ye kutu ndenge to mona ka ye na mbali na ye nzoka sufraka nzoka vivaka na pase ye kutu ni yango alakisaka nini ye kuta kanisaka. Comme j'avais dit tantôt, beaucoup de gens bavina bangwe beba te po bazana bandoki na bafana. Beaucoup de gens bavina bangwe beba po na biloba loba. Mutu nyonso ya kuta na kanaye abete la keliso. Mutu nyonso ya monaka basolo la kabie abete la ke lisolo muto yozo bete la lisolo vina yo bien moye de ta dame nae parce que beaucoup tani na réabisi parce que beaucoup tani na gare à train cela ne veut pas dire que oyebi to oyebi vina ye to yebi ta dame nae ami beaucoup tani na réseaux sociaux comment que bete le vina yo
camarade beaucoup dans une église, comment kebe televi na yo? Qui vous a dit que c'est quelqu'un qui vient à l'église ndaza mutu malam? Nana epsibno que ceux qui mutaya en église assemble ndaza malam. Il y a beaucoup de sorciers dans cette église. Il y a beaucoup de magiciens dans cette église. Il y a beaucoup de brigands dans cette église. L'église automona et tonda makambebele. Qui t'a dit que parce que pasteur wana teya ki Yesu Masia ndaza musala nzamba solo? Qui t'a dit que nenga te Yesu nde yo fo memele ba problème ya vie na yo? Nde fo yo benga ye o ba no expliquer makam na yo. Eloko nini ezo lakisa ke nenga lekana na réseaux sociaux nenga lobaka nenga te ya aza musala nzamba solo. Bien aimé, il faut faire très attention. Très attention na bato to kenda ko betela masolo na biso. Batebele ba vie ezo be ba pona biloba loba. Ayebi ko kanga munoko te. Ayebi ko fanda kimia te na ba problème na ye. Bien aimé, rideau ya temple c'est pasuka. Problème oyo zanango. Ozo bengela ba pasteur de part et d'autre. Oko belela Yesu Masia. Yesu Christ asala kana ba pasteur te. Ezan et comment nulle part que poyo za solution na vie non faut que kapa musala nzambe. Rideau ya temple pasuka po na ba pasteur te. Rideau ya temple pasuka pour tout le monde. Bible dit tout le monde quiconque invoquera mon nom. Quiconque connaît un pasteur te. Et si comme on te Bible lobi pasteur wa kobele langa pona mutu moko bwena ya no le Bible lobi quiconque. Donc qui veut dire mutu nyonso oya kobele langai na koyoka ye pe na koyanole. Bien aimé, arrêtez s'il vous plaît. Yako bete la kamutu tout li solo na yo. Yako yebisa kamutu nyoso ba problème na yo. Na muto yebite, na muto bokuta ni kakabopesa ni kambot. Ata se bo sali 6 mois na relation. Ata se bo sali 20 ans na relation. Et il y a des choses. Eza ya yo. Eza na makamsusu, eza ka ya yo. Eza na makamsusu. Eza ya yo kaka na nzambe. Soko sambe la kate, ezaka ya yo. Toyebani bilongi, toyebani mitemate. Voilà, yangwana tozo mona lelo mabale belé zokufa. Parce que nde kwa kuta ni kanande kwa mwasi, pona ya moni kaza moninga malamu ko bando betele masola mariage nae. Tanga betele masola mariage nae, masolo ya chambre nae, masolo ya vie nae, bakati nae, lobyo kaka ndeko wana akomi mobala mwasi ya ndeko kinga, ya mobala ndeko kingandi. Sœur Anna a commis mwasi ya mobala Sœur Mado ponani parce que Sœur Mado a fongola ki porte. Biso motozo fongola ba porte ya destruction ya ba vie na biso pona biloba loba. Biso motozo bebisa ba vie na biso pona biloba loba. Oyesi kana mboka moko boye okuti bato. Bien aimé, prends ton temps. Zouata ya ko étudier batouana, zouata ya ko sambla, esprit ya discernement à la kamalam, luka oyeba, ba etadam ya batouana, luka oyeba mutu azan face na yo. Luka oyeba mutu oyo yozo lingo betela lisolo na yo. Ataza pasteur. Omoni pasteur mon na réseaux sociaux o sepeli na ye. Tu sens vraiment que pasteur so na bengie façon ba ne côté la so na bengie na yebisi makamnanga na ozo solution bien aimé ko kende vite na des zones te. Sambelana. Sengana nzamba la kisovi ya pasteur wana. Yesu ayebisa ono no mutu ana zanne nini. Ba pasteur abandoki batoni na réseaux sociaux. Bangunza, bambikudi, batabiya ko bikola, obiso toyebaka na kala. Moi je vais vous dire, tant aux arabani, que so moni maman mokalati zambala ya pembe, akangi basinga na ya rouge na luketo, to na tolo, to wapi, alaton le la ceinture, ba c'est beau ki maenganga. Je vais vous dire, aujourd'hui baza asudi. Lelo, banganga, basimba Bible, bakota na réseaux sociaux. Peut-être vie na yo et que ne musikate parce que obengaka nganga na oya yaki na komba Christ. Peut-être obengaka magicien, obengaka mbikudi, peut-être obengaka ngunza, ayaki na komba Yesu, ayaki na komba prophète, ayaki na komba ya pasteur. Bien aimé, il faut faire très attention. Je vais conclure en disant ceci. Rideau ya temple c'est pas souka pona mutu surtout. Problème na yo zanango belela Yesu. Les kambo zo mona vraiment qu'il faut na partager na camarade nanga. Bengaka Yesu, ami fidèle, secours etika rabiso te na tango ya passe.
le secours qui ne manque jamais dans les détresses. Jésus-Christ de Nazareth, oya kufa ki alobaki tout est accompli. Tout est accompli wana. Ezaki accompli ka pona ba pasteur te. Ezaki accompli te pona pasteur oyotala na réseau sociaux ye na Bible munene na mouchoir munene. Soka lobi muke muke panse lo muke muke panse lo pona yo lobi fena ye kak. Donc so na bengete non la te peut-être ye wana oke ko kaba vina yo bien-aimé. Toyoka ba témoignage, toyoka ba sango, toyoka ba aventure rebelle, ya ba sala nzambe na ba réseaux sociaux, ya moto ya kobeti ya batu kobeti la batu ba masolo na bango. Sois discret, sois prudent. Ne dis pas tout à tout le monde. Ne parle pas tes problèmes à tout le monde. Ko s'exprime tout le temps te na batu. Ko bete la batu masolo na yote. Ye ko la discrétion. Ye ko la kozala ko garder silence. Ye ko la ko bele la Yesu Masia. Na ba problème nyonso ozana na vie. Benga ka Yesu. Soki leke liyo bele la ka Yesu. Alobi boy. Pona selisa. Alobi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon ningo zo ke ko betela le solo, pe so repos ka. Tant yo betele le solo, ye kuta na posa muto, betele le solo, o ezo le kanakata mutema na ye. Tant yo zo chargé na ba problème na yo, ye pas na muto azo luka chargé, a déchargé a ye pe ba problème. To décharger ba problème na biso pa nzambe. To bete la masolo na biso Yesu. Abeta masolo na biso pa mudote. Les solos les plus sales, Yesu a bombango. Mais les solos les plus sales, oko bete la muninga a bete la mpe muninga. Yeba ke camarade ozana ye, azape na camarade na ye. Donc tant yo betele les solos, yeba ke betele camarade na ye. Camarade wana pa ke betele camarade wana. Et surtout que lelo nenge mukile komi tout le monde veut enregistrer tout le monde. Donc ngana osola na yo lingwa enregistrer, nga yo kuna po lingwa enregistrer. Bien-aimé, soyez prudents. Pour conclure, je vais dire ceci. Bien-aimé, mais ma ba problème na panzambe. Betela kanzambe masolo na yo. Akotongo pa mutote. Me muta mukili aotonga yo. Muta mukili aoloba mabeno libanda. Muta mukili soe boswani ako bimisa yango. Tozala prudent na vie. Toyekola discrétion na vie. Ça va beaucoup nous aider. Que Dieu vous bénisse. Tout solo.